Ndeko mwana mama, yo oyo lula bo kolongono ya nzoto. Et yo nde olingi yo vandisa nzoto kolongono. Voici un produit naturel. Maxi Bien-être. Produit à base de plantes naturelles. Restaure dysfonctionnement l'érectile de l'homme et redonne à votre corps l'harmonie et la santé. Pona bonzinga ya nzoto nanga, pona bo kolongono ya nzoto nangai, nga na poni nanga, Maxi Bien-être. Maxi Bien-être en vente partout dans le monde. Vous habitez Kinshasa, vous habitez Belgique, vous habitez la France, vous habitez l'Amérique, vous habitez l'Irlande, vous voulez consommer Maxi, appelez-nous au numéro qui défile au bas de cet écran. Chers internautes, vous qui nous suivez depuis les 3W.com, bonjour et encore bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'une réalité. Une réalité, votre émission préférée, comme nous vous le disons toujours, c'est la seule et l'unique émission qui vous présente le vrai réalité de Kinshasa. Oui, aujourd'hui, Qu'une réalité reçoit pour vous un artiste musicien. Mais pourquoi Qu'une réalité reçoit un artiste musicien? Oui, c'est parce que d'habitude, nous sommes habitués à vivre ce qu'on appelle les complexes, soit de supériorité, soit d'infériorité. Vous trouverez un artiste musicien qui habite Bandal, mais jadis quand il arrive à la télévision, il se dit non, mais moi j'habite Ngiringiri et moi j'habite Gombe. Et pourtant, il y a des artistes natifs d'Ntchangou qui sont fiers d'être d'Ntchangou et qui brandissent jour et nuit les drapeaux de leur belle commune d'Ndjilu. Aujourd'hui, avec l'artiste musicien Disquared, un artiste musicien talentueux de Tata Mobich Adolphe Dominguez, nous allons parler de sa carrière artistique, d'où il vient, ce qu'il a fait dans sa carrière artistique et surtout les ambitions qu'il a. Et ça va se savoir avec Disquared. Oui, bonjour artiste. Bonjour. Mais Disquared, ça va être bien parce que l'Andi à Congo Millennium, c'est plus les sous comme on a yo. Na micro, il y a caméra plutôt, il y a Olivier Divididi. Ni le groupe ça va. En tout cas, premièrement, la piste de mon poto tout le monde entier, la piste de mon c'est pas Adolphe Dominguez, Trini Tabouche, Kassistre, Mohamed Ali, Alonga et Toumba Singa, ya Patou, nous allons pas social. Eh, ça la gare, boy bandeli, moi, louange, moi, adoration, moi, sanjo, moi, net, le messi manango. Tu l'as mis ça, les la kaka. Et bien, va kubisa la pesuka na bango, to yebe sika basukaka. On va flatter. Tu n'as n'est ni président na yo, tu as comme collègue. Et on va flatter, parce qu'il y a un moins intérêt, mon boy, à suivre intérêt qui on a l'intérêt pour notre matin. Disparaître. Et le patate mobichi, mais il y a un boy, tu y a patate, tu y a bagayon en wapi. Non, on a une musique, on a bien un quartier. Mon mission, on a bien une émission, ça m'a quartier, pour exemple, il y a une place, na bota, mi place dans cette musique, on a bandi, tout le monde a les cas, on a tout battu, histoire na débit ti sika to yo à part patata mobichi osala oyemba obina et pas imokote non pour ma président no yakala et surtout pour mes amis so c'est émission oyo za njili ba président na yo yakala peta mususu bazanzinga basomona yo ba yoka yo na pesi ba mbote classe bazali mais ça sert en temps va comme on peut les passer c'est la mort autant Moïse présent Adolphe Dominguez il vient longuement complexe avion. Tu vas yakala ou effacer. Non, pour effacer c'est trop. Nous avons comment les passer là. Enfin, nous avons comment les passer là. La personne va monter classe bazar mais na kosa ndé ba natanga ba kombo ba monter eza bien té. Minute il faut natanga kombo na tout ça drapeau ya place Nazali et pas Adolphe Dominguez Trini Tabouche vu comme signal le Disquared de santé et mouvement et ça ndenge. En tout cas santé mouvement est très bien, santé mouvement est très bien. Le bitola na Kali chaque dimanche to beta na Kali puis tous en cheval entre Kali ba concert en c'est dominical dans studio. Au préparer ka chop à disque au via fond pendant mon tellement décider sur ba plan to beta ba plan biso to chibanzembo donc Disquared oui pour se préparer disque mais ma sur disque na bino est tant moulaï tellement
depuis bobanda ko beta masula disque ngo tile lo suite c'est la raté et comme il y a net il y a un coup de chante je suis si on m'a mutu moko bima lo bitié à l'état confusion s'il vous plaît pour la fin de son mandat chante sinon on va respect de l'époque là et pour on va venir sur un chip on va respect de l'époque mais à ce qui concerne mon disque c'est ça que non disque à ce qui concerne mon disque c'est ça que non to rola matelo au monde to kisika ba maman brr to tient en moto to la non lo peine faut belle très bien et belle très bien après mais disque ozo beta masula data mo beach banda ke na Kinshasa masula zo beta netika ga yoko me ko talisa manduki mupanze ya ngia mapo excusez-moi peut-être chez Congo Millennium il y a plus la vérité qui prime ba mona que une fois netika liboso la zamba on ngokota mais ozo banga banga na yo ozo teleske tata to nani ya komona nga ofuna na bien toi bi nemite toi ba collègue ngana ba master ba que c'est tout ouais c'est la ouais son collègue na yo eh abi to ba collègue na boulot na ba master na ba que c'est tout ouais son collègue na yo président ouais son na pese ba moti na loi na chapeau na respect président ouais son tout patron ba master na ba Olivera ya ba arnaqué ya ba master na niko ya demo on point na ba respect ya télé pas mais exactement non na ki olu comme ça pour la place na à l'aise bon point libosa maison mère olandaki mbwano akimaki to nini amonaki yo na porte ya la zamba non nakenda kuna te disque arrête nino kenda la zamba te non nakenda ba moni Kinshasa omoni Kinshasa lisule bata marate po selon ba rumeur disque arrête neti kaka azolinga ya maison mère oh nage maison mère natika disque lisolo bete miyango wala c'est chez nous s'il vous plaît nous ne disons que la vérité na ngato souligner le mot awa ni maison mère ils ont parmi l'orchestre animé mais sur autant ba Tonya ba BCBG ba maison mère ba orchestre ba clan oni il faut tout sur la makambo ya leno tout sur la mamba les goûts les couleurs via pesinga nzembo titre nzembo les goûts les couleurs il faut tout na disque la bino ndenge nini ok makambo ba na comprendre que yo beti mingi lisolo la pour via pesa que chasse donc Adolphe Dominguez tata mobiti tata mobimba obiki na yo soki disque azwaki na ye titre te na l'album wana ngoko zanga ye non on a patient na sali 4 ans na Tonya na sali 7 solo vocaux tu vois na sali 7 solo vocaux on a côté orchestre et ça maté au côté orchestre après destiné ba memio maman ministère affaires étrangères passeport pas Kenya on point et ça maté voilà la vie na patron na ngai en tout cas il faut ça ba loge et pas na yepo na obunde la drapeau na yebi ke bato ba beti sur la maison mère ba koseli ma ko mais ça ba quand même plaisir pour leur second quel okuta moi 3 vocales la maison mère ça na bango pour ni te na wemba bio à présent te toyemba na yebi ke kuna ni lisolo to vandela lelo moi 3 vocaux ya maison mère ça na bango bien ya maison mère ya lelo ya kala yo pona kaka ya lelo ya kala tu nini mais ya maison mère ni ngafela nga Serge Mabiala na yemelo mo ya fela nga Serge Mabiala ayimba kala Kamaleo befa le Jimmy Bamanisa dans l'amour l'ixene mosengi toujours de la patience mbaye bisilike de ko et pas ya Joe Toussaint ngai kona sanga mbongo jier des cités masera Ernest Edilala on va rafiner na Serge Mabiala la PC mot de face à arriver au Tiganzela soto suksara to taïga et on se travailler on trop na boule peut-être que non oh bon ça c'est l'MB matikama de sona babola po kotisa mo pepe nga na fungoli buton pona leka mo pepe na pesi mo sanga ya demi mbote yo mo so zo na komi yoka omona aneto bimaka ba tembre ya nani so zo miyoka bimaka na tembre nani non ngala ngolo batte batuni ba yoka nga batwa ba kino yo oza na tembre ko yo na tembre ngala ngolo disque netika ka obanda ko mo kala o travail bloko Mabiala mais viens na ngai ba tie Mabiala yoka s'il vous plaît omoni na voix la soit deuxième voix ce qu'on yoka Mabiala te oyoka rebi à misité oyoka faire so King Kester te à son nom si quoi chanter à deuxième voix te ko ba faire ba grand icône à deuxième voix ça va jeter mutaemba nani akoyebisela ngai ndako ya pesaki ngai na le ya rendez-vous avio ready à miss oka chanter oye malwa a sek samo en tout cas bana miki de comprendre si ya ready à miss obite point ki na ko non mais bailo canto esika zali mbote makasi bailo canto veut dire pena donc
moloka itina makila bailo kanto ye aswaka ne ya batute aswaka na ye ya batute bailo kanto soko tipa mutu mususu akoswa na ye te lobi kuna concert soit dimanche fait bailo kanto alaki chef orchestre ya BCBG Sege Maniata alaki wana fait bailo kanto alaki to yemi na ba ipo to yemi pena to pasoli obi ke souvenir afi na ngala ebite ba na ba moni ma mote ba mona mutu boya père na bango yemi podium mona bailo kanto obi ke lo na la plaisir mo sa neli ke ba bailo kanto ke na te pokuna ya benga na ba musicien kuna okela ote po ya benga na ba musicien elo mona ndo belo moni neto sa boy nga li to beta masolo ya Adolphe Dominguez patron en live mais yango wana c'est non les raisons pour Adolphe Dominguez yango na kati yana ina ya boy nzela ya mino lokola pote ya lola nunuselanga fredi kwatiko delinanga epana tiaka bese esukali eleki miele iyo sheringo ya pompidu yo mpe fitira mise majire nakozala fidele epai na yo patata to pa chéri wana frudat yana lobi yo fidélité eyebana ya tata ayemba yango tata muta ayemba yango yo fidélité yango pa momi na yo to pa tata po lobango ere yango tata mo beach na yebi ko Hollanda bina discoret tala yesu en face tala tata mo beach yebi sai ko sala fidèle pa tata mo beach Adolphe Dominguez mon patron na plus au mot de passe aller avec beaucoup de respect oyebi ngaki na achaka ba flatter te bato ba flattaka bani mais tozali et puis tozali tokozala kaka discoret tata mo beach artiste baza elo mona sali mikolo na wenge kate fokate bozalaka ebele oyo azalaki kobeta forme ezali se yo moko Dominguez bozalaki kotandama bosaba nzembo ebele mais oyo eleka voyage ezali te se yo voilà po ocheke o mais patron na wa fona pesa yo koteleli mo ebimeleli surtout que kuna lisusi ya bozali cafouillage ya kosakana eza te bamista no netika baotisa opanzi likolo netika disco redi pema na kati ya tonia bana kini bana mikili tonia na yebisi bino se ya kobeba disco redi kotisa mutu ekomi mo likambo tosenga po flate tata mama na nzembo na mobimba ko mal à l'aise on pas quoi na chaîne nzembo na disque nzembo na ngai eza nzembo eza be succès na orchestre et puis na pour ton information na disque na biso nzembo présent ngai mitro ya nzembo na ngai moi vocal bala poto balanda yo OK samba si kasi ya ko sele biso mo eloko wana mo gratter biso toyoka ya ko samba pe mabe preuve à l'appui tozo yemba tozo loba tozo yoka nyoso et au sala pe biso bien et surtout na binzembo yo et au sala maman na sentiment celui qu'on appelle l'Irlandais noir Girac Nganga balobi dollar facile ya nzembo yo na yembela ngo vela ngo pour ti Sébastien ou C8 muta maneti papa maneti vela ngo pour ti Sébastien yo ka petit na auditeur nkunga ninga sololi absence kungwati na mbeto ya bolingo insécurité totale avant coup ya liwa na misingi trop converti pour la combler fidèlement mes peines perdues mali les ont percées kaka mwana moke soki babotoli ye mbongo basimbisa ta papier mama na babotoli C8 batiketa société loi ya natire esenga boye il faut basusu bakufa mpo basusu babotama makakanye nanga benefisa bambanda na ngai soki kolingana ezalaka yaya mkoka bwana leki mbele bato tu bafota na bango likombe mama mbulungu Valentine avait raison ya kopekisanga bolingo lelo nakomi victime ya basusi na baattention balobi basisi bakufa basusu basekwa basusu balabotama ndenge esalaki ke moke tonga kufi na tonia bino bobimi mpo soki ye azalaki na tonia nde bino espace ya boyemba eza te wana babafela biso yoka s'il vous plaît esengaki Jean-Baptiste ya po Jésus ya wana bafela biso basalaki nzela
na tonya ba ine na biso ba la coste fi na mvoma ba ve na biso ba chez l'amputu ba jitro ba chez l'amputu on va sala inzela pour biso to ya lelo tu vois on ne bazala wana faut moi respect fait sur la coste tino la beta yo ba te non ayoka mambo ya wasali ke yi akende pour ngo bima sans yende mobundi de sera na penga na la non trop petit tona na okenda on tenga trop petit c'est vrai voilà plutôt yo donc ça Sébastien, docteur a refulaka moto l'hôpital. Soki a remarqué que Kawaneza ya yete mbadi. Yale où docteur a refulaka moto l'hôpital. Soki a remarqué que Kawaneza ya yete mbadi. C'est quoi ce qu'on va faire les awa? Simoni wapi petelo wapi Simoni bato balia na Yesu kaka bango bateka ye mbadi Judas alobi ngai te babenga Sébastien na Tombo mamawu nimero na Yesu kala 04 Sébastien wangalinga na miso bato on applaudit très fort pour Disparate, on applaudit en tout cas, merci beaucoup artiste, en tout cas l'artiste ne fait que s'exprimer. Disparate, titre Nzembo eza nini? Titre Nzembo eza les goûts et les couleurs. Titre Nzembo eza les goûts et les couleurs, on a des liens, on a fait dans la Congo ti Sébastien c'est la merveille na emeli Nzembo yo ya moni côté mo botoye mbadi comment mweza balobi docteur arefulaka mutu soki kaoneze ya yete oh mais docteur so moni ke ba problème ana moni ke mutu ana kane comme grave atina na hôpital kasi biso tozo ma message lelo te mateka ke no chéri boye te biso te ma message ngala na ba ligne ba fe na ba mabiala yoko ba fibre plus mabiala yimba message o elo mo beta tokende kibokila en tout cas la poteau no yemba trop bon on a ninga non mais non chanteur rebelle problème est ça na TV ba chima kelele mais sans moins ngapa na zo yemba on reconnaît ba reconnaître ba sango na ba voix tu na bango sans voix tu boye ba sango te parfois nous avons du mal à distinguer les catcheurs et les artistes et musiciens de Kinshasa parce que netikaka ba musiciens ba comment ba trop koleka na ba tubeta boye mate Disparate tozongi biso na kati ya solo yango toujours na kati ya tonia boso bonga mambo bimisila biso œuvre oyo koya ko bouger Kinshasa mais conseil moko peut-être to ko pesa bino zaka bolobi Kinshasa mikolo komi avant obimisa album na yo tala likolo rassure-toi que mvule konoka te po ebele ya bakulutu na bino babimisi biloko na Kinshasa vedike zo beta te abimisi kaka tata mwasi na bango koko na bango na bano ya ye na kati ote ba irene tout le la monde ba bien wa mokabila pona nani pona passer te pona nani pona passer tata mobichi ba irene nyoso lelo ba bien ba mokabila ata komona za mayamba irene mayamba mekoma mokabila pona passer ya tata mobichi mais kasi siko yozo ba keno yo bi fiona mambasala na mais bien sûr obike viona auti ko jouer mikolo banzoko soki bakobunda matiti yo kaka pasi yo bituma ya bolingo toujours motema ezwa bashok basi bakanisaka nzambe asala bango complète yo mamalia jusque là tu ne fais que révéler les grandes choses Kibala héritier ndaka Disparate banzoko soki bazobunda matiti yo kaka pasi po bitumbo eza entre Wera entre Fali et entre Ferré entre papa ou mabimisi maître d'école oyebi ke babino ne bobima matiti penza donc beto binamite mais apropétisaka na ye yango lelo baninga na bino bazo souffrir mais bato ba souffrir ba ali biso beta yo zo bangisa yo te yena solo mo na ntokeno malembe omoni oza tefe bato baotala biso na poto bapichu mapesa litringini nzela nga pichu mapesa ve makambo ekomaki en tout cas merci nzamba bakisa so ebele makambo ekomaki en tout cas merci ve nanga pichu mapesa litringini donc c'est des années omoni biso na orchestre nso toza na actualité to voyager tobetaka chaque dimanche toza na studio baorchestre mosusu banda bavanda na ndako barepetaka barépétition barépétition naotanga bakoma batu te nga na ye mpona incite batu te baorchestre mosusu babetaka te na biso chaque dimanche tobetaka et puis tovoyage dernièrement tokenda ofete na Kindu Maniema comprend oti Kindu Maniema toye kozonga tobeti mpoma toye kozonga
tokende Tanzania wawa tokende Tanzania si oyebisanga mama boye tolo bango te baso yoka s'il vous plaît bino bo favoriser bato mosusu bana actualité te boyemba te bosala eloko te boyaka na TV batie makelele biso betaka chaque dimanche na lingwala chez Kali Moduka na Wileri bato bayebi yango chaque dimanche tobetaka à part wana toza na studio to répétera chaque jeudi tozo voyager toza en cheval entre studio ba répétition na ba concert siège à répéter ça va toza na Kali Moduka place tobetaka dimanche place to répétera pe jeudi disco red to comme que malé mbezi na suka émission na biso tela mena caméra ya Olivier Dipididi et oisa Congo Millennium mais c'est une réalité émission na biso préférée yango yo biso to lobaka réalité to lobaka ba vérité disco red ngana bi qualité ya bana njili ba bomba makate ndeti kulutu no manda chante polele base belé moi to tangeza te tala siko caméra yebisa biso selo yo soki basengi yo lelo bokende coupe du monde ya ba chanteur ya deuxième voix parce que disco red bazio lokola ibenge koche balobi disco red sunga biso mona Kinshasa wana yila biso kaka ba chanteur ya deuxième voix 5 yo sala classement wana nani yotika nani yo mema ngasola bien ba masi bilo ça na tout notre sosola kana nani il semblerait que disco red grand chanteur ba yeno so wasa bulo bien que c'est tout mais sikoyo ezaka nenga mo problème benga kutana ngo trop de professionnels trop de locaux ya kitoko parce que ezo singa fo wa liste za 5 chanteurs à deuxième voix sikoyo lo ngana la chanteur non lo ba komo monter no tanga na oyemba ba biloko na bango so yembi comme ça to bando e ba to ba pene ba kosunga ngana tanga te ba kombo voilà ngaso na yembi yo tan kombo na so na yebita ntuka yanga ba ndeko na njili ba kotanga OK na bandi Préavis d'amour, Christabile qui osale za passé le motema na koko fanga. Latisanga kurona ngona kati ya motema Clarisse Sangi. Meka kotuna lidakada ndenge ya bomba bolingo na yo. Na motema professeur Polo Santa Charlie Malenga. Wana avocat la nani? Olivier et Maison Mère. OK, merci Olivier. Disco red ati on a liste donc on tali boso veut dire na championnat wana Olivier et na kati ya Maison Mère na ebika longole na ngambuna yo bolingo ekati sibi bale boda kuyena ngana kolinga te bakamata yo bakende na yo oh makausi tamba wana nani alala jamais na kanda soki ala lipene nanga maloba no elengi kolekata ya banjelu alobelaka Maria mama mosantu ebi kolandela otina suka kolinga yango mingi wana nani evre bien masalanga échappé nzita échappé nzita na et pas faire rigola OK échappé nzita disco red afuti nyongo na yo Olivier échappé un netika veut dire oza sélectionné histoire kumba nja kumba Clovis enko papi Jemelas angana mitone nzambe binadamu yo kitoko ekoma lokola mélodie ya 20 ans soki mpe bakitisa yo na nsinga na banjelo po yo Didier Gola Clovis emikenge Jimmy Mavangu Raissa Zanfila troisième wana nani Bede charme disco red afuti nyongo na yo ouais etikali combien etikali 2 oui kanisa bien po yé pas au zelo tanga yi yo zela tanga yé pas au zelo tanga yi yé wana nani yé ko hôtel yi au zelo tanga yi so tanga était problème c'est là la possibilité nani donc qu'est-ce que mon avocat on a t'aider tu peux me ça te tolo baka ba chanteur à deuxième fois masa mo so pas faire wana masa mo oui Nichuro kotanda ngai na pavillon nini yango Imayole Molingo neso sekanga na lelaka Ya kofi banyoke swaka te elelisaka kaka basi na motema na moto yolingaka Serge Bula olingi oloba na ngano Pichu mapesa na tuni ya question aboyo répondre OK on futi nyongo Olivera na kata Maison Mère mutasuka maintenant pour jusque là yo kozana noté na kata liste veut dire que ba yo ba ngala za na lobaki yo posa chanteur ya deuxième voix etikali combien chanteur etikali moko bon oko ça peut faire pression za sur ko yebi na ote ko citer non c'est là ba chanter na biso ba deuxième c'est boye ma bien mon na biso parce que na liste on a posa 5 meilleurs deuxième c'est là masala mo bula ma bien on peut s'en dire quand ce ça y wana
te côté yokanisa te ntango mosu ezaka ye wana te jusque là na maison mère so travaille te nayebi ke bino bato babeta bavokale na bino bosala attention bobebana te na ngiama donc disque red azwaka temps ya kotravaille biloko na bino kosutura te mokolo kokende oyo aka pouf ya ngiama alukane kaka azolukane kaka batalantier moto asuka zela kanisa bien kanisa malamu kanisa masanga moko te mane suna tonia gari orepeshe gari donc ça dit ye toalaka so toyemba na ye gari obiki na yo gari alingaka kangisa yo enemi gari ayembaka bor moko belela tete tutata belela tete ritendakazeka belela te mema belela tete wana masanga gari. Ok, on est allé classement selon Disque Red. Il y a 5 meilleurs désémistes au Coupe du Monde. Et il y a des désémistes dans le monde de la musique. Mais Disque Red, Tolingi maintenant tout chité. À la une, Mikolo Zali, Netkara Bajen, Balamouri na bango 5e génération, Penze Telemi nango. Bajen tout baby na bango koyemba o bana talent na bango bakomo keke na bango. Héritier wata ndi atikala ki netika mutu banoko tala tala mais wata pe on a cassé le logo na Disque Red. Chacun son temps, to c'est là yo to peso combien de jours, combien de mois, combien d'années. Héritier wata na be Gogan na pese moto place ali ngala to bota ma jour monté. Non la na mama héritier wata na. La vie ko sala mama ye, tana e ekoki. Na pe na ifuna so tala nga. Héritier a sali 16 ans. L'orchestre na bango. Héritier a sali 16 ans l'orchestre na bango. Tana e ekoki lelo alo. Na pe tala nga ekoka. Ma sali ga 3 ans maman la longo. Ah, nous on était nous esi ma belle. Non mais on fait que vous rappelez non c'est bien mais et pardon héritier Watanabe ça il y a 3 ans maintenant héritier Watanabe collègue na yo ya musique a auto sala mouvement na conseil ni no pesa en tout cas la pesa ba courage na moi déjà décollage les a bien pour le roi on passe dans mon musique surtout ma carrière solo elle en a décollage mais héritier Watanabe Gogan la Pulga le Magma Nikolo nga na benga e moto parce que ozo boule pe netika featuring na jamais na boula ngote ne balo ba mikolo jaja na boula te héritier Watanabe ça va courage na mode ya makambe kitoko déjà dans yoza yaya nga on a biso ma moté yoza yaya yebi déjà héritier Watanabe kitoko. Disque Red, nous sommes vraiment pratiquement à la fin de notre émission. Un message de la fin par rapport à cet élément. En tout cas, Balana Congo Millennium Bazawana et Pebandiminayo Bazawana. Message moi on a vu ça tout dans le monde entier. Ministère Nabino artiste Nabino Lionel Disque Red, auditorat avant qu'on a baptisé par Yatata. Soit disque na so bientôt les autres du Chop Chop. Boyo Kabanze Moyana Kati. Et puis nous avons comment les goûts et les couleurs. En tout cas, bateau nous avons besoin. Baye maman nze monanga. Babi maman ba dédicace. Ba contacter na plus 243 89 590 55 53. Plus 243 89 590 55 53. Et puis na Facebook Lionel Disque Red officiel. Et bateau qu'on a Gérard Nganga l'Irlandais noir balobi dollar facile histoire d'hier. Gérard Nganga ko zela comme na suka po ya ko ça veut dire beta au show ndetikaka Disque Red pendant que nazo dénoncer moi faux sonore mo que on sala personne il a personne va moté na remerciement na batu tout qu'on a dit que Olibanda Mikilia mingi Mikili na pesi moté na ye moko Pichuma pesa litrini première classe vient en tout cas merci maman me comment il a zoa qui pour na sepeli na bo sente zulu ka buiku union européenne mutasoma parcelle na bango na ba voisin na bo sanité masana ngai Yannick Maluta le nouveau parisien bakolo baba ko lembe sans oublier na bo sanité Raissa s'enfuit la yo yebi Jojo Mvulazana J grave Jojo Mvulazana Nangola Nathalie Moko Kungwati Sébastien au C8 papa social na PC Mbote Benoît Seko ajuda social na PC Mbote na Chico Kamufra fondation Chico Kamufra merci na mouvement na poste na PC Mbote te au fashi maintenant on peut se modèle Kamute mais
Oh, mais bon, on va te gagner la poto keseni musoza na poto mais na mbanza ngungu ya poto problème ya te mais ezaka ya poto mais lisolo yo moko mo te gagner na bona zo akoli na zo akoli neti kaka yo tina wana ke côté mo na bona fo problème eza na ngoti mais tanga kaka kombo comme ça ngapi na vérifier na oui tanga kaka kombo ngana vérifier na azala tembe na yo na lingi de lobby pena akene monenga ngana ko vérifier na ngana ko vérifier yeso na pesi yo kombo na tanga na yo kombo na ko vérifier ngapi téléphone elekaka na ngo il s'appelle Charlie Malula. Charlie Malula. Charlie Malula, ça non là. Charlie Malula, Balobi veut dire l'Hollandais le plus tendancieux. Charlie Malula. Ça va se savoir. Charlie Malula. Et pour la Bossani, bon séjour à Kinshasa, en tout cas, Angèle Moussouaïli, Angel, a fait en mode de bon séjour à Kinshasa, na ligue. Dans aux hommes, à Mikini, au Kota, ok, merci beaucoup, Charlie Malula. Ça va se vérifier, Charlie Malula. Il semblerait que bon, tu sololé. Tout dépend de ta façon de sololer. Merci beaucoup, cher. Qui nous avait suivi en direct des 3 W Congo Millennium, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Votre émission préférée qu'une réalité devant la caméra, c'est encore toujours le serviteur Benoît, le défenseur de tous les animateurs, Christina. Un coup de chapeau à celui qu'on appelle les boss de l'air boss, les boss photo, mais le DG de Congo Millennium. Derrière la caméra, c'est encore toujours votre serviteur Olivier Didi. Ça, je ferai un énorme péché si je m'étais fait à cette émission sans dire un coucou à celui qu'on appelle l'Irlandais noir, cher Ngangou. Les dollars qui coulent dans les sangs. Bye bye, à la prochaine. Le présent après un jour est comme